Papa, excusez. J'espère que vous avez une azaki. Papa baninga mais yoko banga mabi. Ikaye. Azana likambota ultime poto. Bonjour. Bon voyage, l'équipe bien. Où you panda panda biluni? Na sekile muno non. Ndega bakubulwa mbo loko mpese. Ona Kama bino bokoma lokola bato bazana ilana ilaki. Mama Boni. Via da. Tudo na YouTube, mas quando traga boitinho não. Via. Via, mama msala bosi no tudo aí ó. Via Mama yebi so na zamona musala. Na zamona ya lumusi. Mwana musala ti. Yo. Nini? Obi. Mama na zamona ya lumusi. Via! Oh, eu prefiro uma coisa sua. Mostra nele. Via! Qual é o moninho? ilana ilaki ayo ba panda panda biluni. Sigala sigila muno no bokona. Motema obelo kola tata na yo. Motema obelo kola tata na yo. Mata na motaza awa be moto. Moto nini? Oh, po bato mama ba basambla. Bota basambla. Papa. Oya kuloba kaka ma. Na landi na mabanga. Lokola buliki tuzala chasse guerre na kulakisa bino. Papa, voyage lekendeni. Voyage l'équipe bien papa. Moi je suis tiki kuna jali bien. Azana zeme tunde. Papa nakendera ki mama. Makama msala te papa. Luba vérité. Ozali mubali, ozali na mubali, ozali lokuna yo donc il faut que luba ka vérité. Mubali ozali ka mubia ziki jakite. Moi je kendira ki na voyage. Tiki yene zeme. Papa nakendera ki marambo ya musala makampo. Moi je kendira ki wani. Fatu wani za kuliba wani. Fatu yo papa Komanda ya kola motolo bakate. Poto soki mutu akei kakei kuluka dokima. Kenda kimwasha poto fatu wana uti. Ka ye mobembo na ye soka mobemba ngo aeri biso ni yera ko ni. Ka ye tesa biloko. Papa tant on a yé, tant on a voyage dans la yé. Bon, normalement on a tiré qui sous une anda. Tant on a yé, on a côté porte bakanga. Ala balabala. Basi bakanga. Fokulu bali. Bon, ele ka ye pelale. Mwana kendaka kuna kendaka kutala yetala soki papa tukisha papa tu wana basi bakanga. Kama ni. Na luki na yi ba kwa ba kana na luki na benga sushi na zo ete na bengi na plusieurs fois na zo ete yo moni na luki na ya wana yi ba soki azali awa aza te yo mo yesu jaza mo be peki yo mo yesu jaza yesu jaza na problème yo yesu jaza boko ki kutika biso na sonani mukende na yaka kende yo mo ngana Holanda papa bitokota te papa bitokota yaka ya za bo kale na yo akota kunda esika mobali na yo akendaka kojola yo pambanda nde omba yoka kama te chaise kama te yanga ikite maleta sanga zaki na raison l'idée zaki na raison maleta singa bi modeli ba okeni na vie ba kozwela ekaka mba
te ope mbanda te nayebisaki marlene kasanga atika makambo oyo nga moko na nsina ndimi sikona kosala nini ebobolo nani ebobolo mama naza ebobolo te naza mwasi aliba na mokuse na mabe surtout eloko eloko atiela makolo nga so ozenga mbanda boye nazali bombanda te omoni ebobolo oyo kofinge te yo sala loko olingaki mitindaka ende mingi balola ye na mwana mosala ozela ya limusu ayafinganga ya limusu aya boye toto malili mama ye tika kotokota na biso na kota na kati obiye te yoko ye limusu nzambe banda kokolinga bati te na ye biso ya solo aza na sho te papa uzali mwana mobali moni mwana mwasi soki otia ye na ndako azali esclave te kaka temps oyo yo voyage oyo nakomi komona mwa claire soki akei papa veste yango oyo soki akei mosala papa nini or ke yo panda bobandaki koswana na mwasi yo obandaki koloba mwasi atika mosala papa ezalaki kotika mosala te mais ezalaki ke akoki kosola na ministre na ye oyo akendelaka alongola ye na mosala te kolongola oyo otia ye na kidoktere atubaka bato batonga moto mabe ezali bien te ozali mwana mobali oza moto mabe suza azali awa aza awa na ndako awa yo ozali kaka mokanda ya divorce soki ye topesi yo fami na yo ebongi akala ya mokanda tangende kosinye kabino soko olobali mosi odi mosi wana okomisi ye lokola bale moko boye obeti ye ntango mosusu onyati ye ntango mosusu ozala na mosi mosusu na mpoto azali na mwasi outi te kuyoka ye aza kuti bafatu papa ukende ayekukubenga yo kende malamu kukubenga Suzana mpaza mosi aza mosi azetula te ukei kuna okei na poto marisane akei na poto kuna ubimi na mwana wana lesuka sapuna maladi awa tuyebi te uyambala Suzana lokola za mbetu ya hopitali na yo ali yo lingo osani sava tata na topisa bino respect yo lingo tola biso na ndenge ya mabe te soki nalobi napesa bino respect kende tokubenga yo nga na sujet moko tosala divorce eza te mpo nalingaka ye te wana yo mutu oza koluba wana yo mutu oza koluba biso mpe toza na poso tobonga tolingi tolongwa na lupango oyo tokende na lupango mosusu ndenge yo oyokaka bilengi ya ndako na yo mwana na biso azali mpe na te tata yo akende te otokumela na nkita aba yo akende te otokumela na mpona nini brantoli e marche kende tokubenga yo kende eloko eza te susi azali te libongo na masuwa na libongo ekufa yo akende kende bokende nano fami na yo baza kuya mabundi minene baza kulia mbongo ya oza moto mabe soko bato otala yanga maneti lokola moto moko monganga kasi oza moto mabe uzala elongi ya basango mekati kuna uzala yo sango toza mopakano oye mpo yo kende nano mpo ngai uzali mobali ngande mobali na kusimba yo kende nano kende nano lati pe feste kukula ministre te no penga yo te mona mpoto baboli yo ukosali makambo ya mabe ale usakuluka kende kuna usali makambo ya mabe poto awa ndio basi na mpoto Suzana te kanano mona moko boya joya kuna na elala kote moto uti mpoto kala kote okena ndakulongwa te ye limusu ono yeba olinga basi te ebiloko ntimi yaya balala wapi alala na ya limusu nga nakota na shamba soki ata babiloko ngo ya mabota eloko ekembo etelemi oyo ekobota misise bota ye na nzoto ekangama kuba uti mpe na mboka baya limusu mpe na kati mama nakuba te nabimisa bana 5 otangi 1 2 3 4 5 asabota nabimisa bana tokasi bakozwa moseka oyo eza kabelo obike mutu na viso kabengata tantine s'il vous plaît yaka nango basaleli yango te ozala na oyo moni eloko oyo bakongo obengaka keta motema mabe obala te toujours chez les parents akoleli ka pesaka permission kozonga na nzoto na permission kovia nyonso mpona mosimbo na moto
Chapelet na tige content. Maman tige côté si là on Soma na quoi, qui non soma na quoi. Oui. Christian. Christian. Ya Christian. Nini? Pourquoi beaucoup ça n'a bougé, maman? Bandela Lokota. Bima Bandela Lokota. Aïe, après c'est pas tout bonjour. Pourquoi vous voyez que ça l'a bougé? Papa, il met un nez à ma bille. Et il met les à ma bête à l'inaïté. Papa, il va mettre porte, il va utiliser un quota. Aïe, après c'est pas tout bonjour. Ça c'est quelle éducation? Je m'excuse, papa. Je m'excuse. Maman, et ça va attaquer non, lorsque moi, dans la vie, dans un voyage, nous avons occupé quand même le mois sinaïe, nous avons occupé Nakunaïe, nous avons occupé Nakunaïe. Hein, maman? C'est quand tu as ni notre qui pas raté. Mais moi, pourquoi tu as souci à le Wanandako sans rien me dire? Bon, vous voyez, parce que vous l'avez la réalité. Vous l'avez la réalité. Lorsque moi je ne suis pas là, et ça. Yozo voyagé, oui, mais si vous êtes papa, nous avons voyagé, nous avons dit que nous avons souci, nous était sous un autre. Ok, c'est bon. Na si maman le bano le va sonner papa, bobano boya nanda ko kolande la souci. Ah, papa. Mon drôle là. Mon drôle. Pourquoi mini a plus battre l'église boy? Ozo boy, Zamba lobaki, okufa lobi, ce qui pas profiter le coup pourquoi? Ah, il y a kuta biso. Doyen, akuta biso awa. Abiso ko tellement dans ce tout temps on le met là-bas boya ça passe na tika là. So on a besoin papa dans la souci moi sur na leki na yo to na mama na yo. Hein? Osoi na bango bino misato na mopandi. Oya ozo ni tozo ngangela to nazo comprendre te. Souci azate akei azamo simabe. Na comment moi c'est ko quitter ndako na absence mbali na ye. je vais poser une question. Il faut qu'on awa d'abord pour l'imam. Oye le dit papa bonjour tamaka mko elingai. Yesu za masala kyoni. Pourquoi on a été tant que yon te provoquer. Non. Oye bi problème oye za ka entre na souci. Le problème est que non musala na ye na ngai. Na ko bomela binote. Si y a un problème, na oye sabino. So ba ça que on va Non. Yaza mutamaye. Yo éviter que la poto ezala moi ça ça pas ça. Ngadi kamona na sina yebisa yo net fort. Te ya mwasi na yo, mais tika ya sala musala. Papa, combien de reprises que nos codes banoye ça y a combien de reprises? À chaque fois ils ont combien musala voilà. Papa, il faut s'occuper de mon bali na il faut s'occuper de mon bali na il y a dans la raison tika musala bana ndako. J'appelle moi ça les balles à s'occuper kana ndako na les balles na mobile na. Kasi on a zolo ba te maman. Musala bon moko na ndako to domestique moko asala rabino. Papa a raison, maman a dit domestique. Deni chapelé, so na zolo ba. Quand on a yo. C'est quoi? Oko te di mo bana ngai? Papa to c'est ça maman na za. Oza azandi kimia. Amoni siko bozo sala. Ali bosi sa musiko. Papa. Mais ce qu'on a besoin que les gens aussi ça maman. Yo na mobile. Voilà, sur la baligole, baligole. Mais ça discours. À vos ordres. Et là on a mon moto là. Bandi bolingo na frère dozo wana libanda. Yangwana c'est dit bon. Mais aye awa keno o azi anaye agani am. C'est dit bon. OK. Et puis au bozoloba. Bana mikete. Tala, et puis au bozoloba ko bozoyeba te. Et puis faire mimi ndenga zawana. Nzamba sela kaimo kasi. C'est passé là, sauter. Mais oh ya zoloba eza ndenge wana. Ko bandengo wana te basela te to na église. Omoni manzambia, manzambia ita bien sénité, manzambia. Nganga bandi akala na pasteur. Toi ni kala. Pourquoi on va révéler nganga? Faire mimi ndenga zawana. Yenta mema dose na église. Oui, bolingo na libanda. Sœur Metas, banda bolingo libanda. Mais la vie que moi c'est là, on comprend. Sœur Mimi a maïle mapé. Trop bien pour nous. Oui, parce que a créé déjà banda bolingo libanda habité. Pour na yani maman boy, sur le lobby na mobile na ngai. Ibete master roboya. Nango azui a okunta a. Sœur Metas, bino yo omo na kaka. Sur le bito soa, to tia nyoso kana molimo.
ma sœur tolinga ta sur église dans surtout mais mon erreur lobi batima Zambali Sabino parce que obozo babozo yebate yondo yebate pasteur nenga zana sa mona sœur Mimi na ba vision. Oui, Zambala qui sait que non sert Mimi à mosali na ye. C'est quand on va se faire la men la bisoté. Quand tu vas faire la bisoté la raille poigne. Tu dois aller au saga, tu dois compliqué. C'est ba biche. Comment de comment on fait ça? En plus on a des 12 ans en Canada. Oh, que Mimi na boulay kala. Na tu vas na Mimi wa donc a boulay. Ya wa ya besoin donc on s'en a calé moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On a combien de sa réputation à pasteur. Bolingo utabanzambe. Comment non? Lelo oui. On a libé bien, Mimi na dos ta kokani. C'est limité. Ce yo lingué bien clair. Bonjour. Na yoki bino nyonso bozoloba. Pourquoi? Hein? Bozosamba comme loka ba païen. Oza bizela ba païen? C'est pas ça. Oza bizela ba nzambe te. So bana basala ngite. Uzolo tubilange. Ninge zonsa. Ebe yunduke. Christian, papa. Ngeno luke para mamo. Ndina zabwe na uti kuna baje singa keno azana iwana mais aliko bimate c'est aozunga susunda côté afin de babengani ngai tu babengani ngai je sais pas qu'est-ce qui se passe beaucoup permettre te babengana niveau ya otindika Isa so moni mosa comité na niveau na alingo li susute. D'abord acte sali ya ko quitter ndako na absence na yo ezalo malamu te. Et puis état que mobali na no yebiso Christian sala na kimia. Pour ko perdre vie na yote pour na penser. Sauf que tamoli na ba hôpitaux au kutaka basi bazobota na mingi ko kibali. Pour te dire que basi bazali ebele. Ngana ko kende ko kutana na ba parents na ye et na ko taper na solo na souci. Pour le babé to boké. Pour le modèle ba bot wana jamais na otika yo mo konde oke kutana ba. OK, pas mal. Donc na lingi na senga yo sala na kimia. Kimia sala kati. Yo kanga. Faut pas que ça aille na kati église. Akuti kaka biseneli nyonso na kati ya boki. Yango ya ko serikise na kati église. Pourquoi bolingi ko bebisa ndako ya Nzambe? Bozobanga Nzambe te. Pe bolingi ko bebisa na ministère ya mbali na nga. Mama Mimi ne mutaye panja bato. Kimia na kombo na Yesu. Kimia monoko elobaka mingi esumukaka manser na yoki nyonso. Mama tolobi ya babete. Pourquoi bozotonga mingi? Tolobi ya babete mama. Yoka papa. Eloko efale esala opasi fale nde esala Nzambe akelaki Mimi na dose. Parce que Nzambe wana ayebi bisika nini alokoti mwa mobali wana. Même ata alingi dose na kati ya mokili. Mais eloko malamu amemie na kati na Yesu. Asali makambo malamu. Alongoli dose na mabe na moyibi. Dose wana za muto nga na monaka comme Paul. Otango yake pa na Yesu Nzambe apesi ye kombo ya Saul. Amen mama. O lelo dose a comme exemplaire na miso ya bato. Sœur Mimi a fait sa révélation mabe. Dernièrement là tout s'appelle il y a sœur Carimon. Elle dit na moi na maman Simone Evariste na Nantes. Ba bengi nga basinga sœur Mimi a fait sa révélation na téléphone. Maman d'habitude les alaraso il y a un problème faut aller un pas la biso soit attaqué par pasteur et le ko ça la mabe ya mwana yezo ko ngopesa ba révélation pe en plus maman so total bien bolingo na bango ndi ba ki fiança ba uti na ngo libanda maman ba bandi na ngo libanda yango nde alobi ke no a o memake o azu faire dose a commissaire à Mimi Jésus-Christ et c'est bon papa oui maman je m'excuse obi servi si à Suisse c'est qui facilité on dit oh bango bazolo ba maman na évité pourquoi pour vendre vous la contre na mosala ya Nzambe o Nzambe c'est quoi c'est oni Nzambe apona mutu mususu te l'église na bino apona kaka yana madoyo parce que na sens mutu abongoli motema pena sika akufa neka yo ibunge iloko izadi awo izadi il faut utuna nano
esike umonaki yango ndengi nini elakisi ndengi nini kaka ndoto wana ulotila nani papa Sadam eza ngai te eza nde nzambe moto alakisi ngai oyo nzambe alakisi ngai naza sense fo naloba yango eza teke likambo nga nakosi to na fonde te eza ainsi dit l'éternel bonka nzambe yango azelaka moto abongwaneka motema apazwaka moto nga mema ye c'est pour faire bien que yo bon apparent nous c'est que c'est solo eza teke eza lokuta te pourquoi prendre les grands frères nanga yeka bimaka akufaka pa na yo nabayebisi bino makambo wana eza barime heureusement ebombana loko atosala ndenge ya kobombana ekobimabima kaka nzambe nasalelo nde nini papa Sadam naboma baboti na ngai te mwana nini akondima boma baboti na ye nzambe naomema ngambuka mpo na osalela yo bon nzambe nini ondima aboma kaka moto oyo ayepa na ye esika yebisanga akufi lelo bone toseva yoki yango zolo akoza yoki fifi mpe mbayoka obiba boyina na vie papa nayebi ke nzambe akosaka ngai te mais avec ma prière on sait l'effort elongo na mopanzi afra edozi ekendaka mpa moto mosusu même bible elobi ce qui est révélé condamné par la prière nobela nzambe wana aoyoka na prière wana bengatanga mo pe na to prière nakoma sujet humiliation osaela yo Sadam papa nana prière osala biso vérité soki bena retraite benganga na okota mpona grand frère na ngai yoza kufa bibi sokuzuluka lubaka tenge nzambe wana nzambe azali camarade ongaloba eza nzambe ya normal soki eza nzambe normal anaboma ya biso yo oyebi nzambe alobaka tantôt d'une manière tantôt soki ebosala nzambe oyo boyebi te die part tantôt d'une manière ou d'une autre akasoka lobi ye na ndoto pekete kozala ya solo oyo manière omoni malamu oyo bapona mwana kufa natalelaka yo Yesu nayebi okosaka te natalelaka yo Yesu nayebi okosaka te ilaka na yo Yesu ekokisa makayaya ngai tokoza binemi eyoka soni te papa ozobalanga te nani naza papa oyo aboteli bino mobali aboteli via yo kolobalanga te mama kiba na yo nga nazali moninga na yo te nazali papa pesa ngai respo oyo na mosika loba ye nini pesa ngai respeyokololoba na yo yokotumalanga mama mokolinga mama te ngane nakukola te nasali nini ayo mama kuluka likambo oyo likuluka bana ngai okosuka ngai mama mari na nga zali nzambe na nga zali te kotaka mama mari na makambo soba te kotaka mama mari na makambo soba te omoi mutu wamona ya via nakolakisa yo obalaka via wala obala teresa te wala omoi mwana lumusu na nga zali kitoko lumusu na nini mwana nga zali kitoko bumulaka kodo ameliaka ya mbula mama na nini ozoyeba aza autorité nasa nini ambo aza autorité afingeleke na ndako na ye koko na yo musu ndina koko na yo ofinga ye mpona nini orapelanga tena na koko papa otaka kota via ti otaka kota via kwa kolia kana fuko fo mnoko mnako kota na changer na nini ba koko tala koba bomona yo bota bana combien ako benga koba ngata bana bota bana combien koba na sala bana misato via bota ko suki no suka nde suka na suka na stérilité uta na famille na bino bino bobota mkie botika ko maki nyonso ser libuma lumusu wana tobi solo kwa lo so changer turo papa bala solo kucha kuna no bete na kota fia omatu bomani zani mwasa bokuta tuna lumusu mamna saki ambo tuna ni mtoto na tubeti yo beta sio baba omatu misato ote mutu basa kani fia beta sio misato ndai na ko bamba beta misato no ko beti bongo mona bani ngai nzete ambo yabi mana nzete ambo te yabi mana nzete yo kamarade muninga ko fia na sali kamarade fia na kote le poza ngandeko merci mo ko ngana no lumusu no bana ko bomwana onde bandinga bachaka ta musili to tantini yaka ko kata tindanga na lingele via ya mibale bimbo lingeli e mwasi tikata tantini yaka e ebite merci mwana ngaso e bien côté soba e bobolo bozo no kama bebo tondi se kuna merci ko kana via merci mama nangate enyemi solo wi solo
makambo yango na kongo na nga ndenge koti na kati wana na yini te afanda kaka jalobi yango zokubenga liboso avai ya bya ngai nayoki mwasi ma Clarisse ndenge azolobaki no te lubili papa puisque ezalaka te na nga na kambo okolobela nga na makambo te kokata bazokata boye merimba te appel ya merimba te ekoti nazoyoka mpe kaka meme ma ndenge mwasi ya jalobi yango azalaki koloba ma Clarisse nazoyoka mpe Virginie Madikani mpe ndenge azoloba non yibisa papa sundi ate ezalaka te ezala te na ndenge nini oyo apandisa ngo wana kaka yo moko baloba na yo ngai azalaka mutu nde nyota susu na mwasi na misere nani abenga meta nani okotanga kongo yemeta yo ipa kubenga ale tangu na kuyamba kuyuka nani tati banga na sécurité moto nyonso zakopanzaka ebongo nani ngai yebisi meta afishongo mpe yo abengi ngai meta ozoyebisa nga makambo ya zina modita kanga na lo azo meta moto kasinga information ya modita bato avanda na ye alobi ke lesa mbala bakendeki na zina modita epa isu tianga na lomba 500 boni boye kotata noko bipenga benga inkomomba likambo na ndako te babenga kaka basali bamoni bosola malembe bosaka bino mibale bosola makasi soki ezoka ndenge moi epesa makasi alakisaka nini yango toze na bato sia lakisa tapata Dos. Ngai wada lusilo yo yo pesa ngulugi nakata sengi sanga somba tedi pa. Na bina duti ngati na kuluba na buya kina ngau mera tiwana. Abanda uzila uya ulugi nakata ata sengi sanga somba depa. Nadia. Dos. Ngai na luluba ulali. Dos. mera ninzali wana letireti nazobolo mona ye makasi azolamuka te yo sala mokomo bibolala te ezokoko bibuka ndenge mbonga mokomo oyekeka te nde nde esika ezalaki upane wayakangawaokele zodoka tozi ata yo obandaki otoke na ningisa byo boyo ndimaki mpala moko yaka na buya nano mpala toti nazoningisa osenga ali yango wali po mema oyakana nini yango otaka na mwalo ekebeleke takupesi te yuki bibile lubi mwana mobali si luka okutwa Seigneur, pardon, papa, nayebi koyokaka ngai dosi te nzambe na ngai nazanga baboti na ngai nazanga papa mama bandeko nazanga na bango lisusu te ndeko malamu na zwi nasala na ye famille ye wana dosi te Seigneur, pardon nayebi koyokaka ngai
nani dala papa tosi tika tungsi alala ti na di banda tosi tata le kine yo azali na poso pesi lo yaya yaya tosi Fred tosi Fred tosi abatika koyala te nani sudia ngonga yakana lubui tosi yakana lute musaka oi ni yo yune tosi akoine ini ni tosi yaya ni ikana lukuni tosi nina tosi hamam sundia nini tosi lala mkono nini sundia nini yangu tosi sundia nini lala mkono nini nini yangu tosi tula mkajiba mikana luninze Mama Lili alinga mwana. ozala su moninga na ngai te ezaka ndeko na ngai na solution nga na bala na ngai te ata na buti na ngai te moto alasa mosapi na nzela aza te baofinga ngai te mais yo bapesi yo mbongo libala tobina tomela tosepela quelque part nakopesa bango raison te mais na mpe bango raison baosilika na ntina
ya solo ndeko na ngai zela leki na ngai ndeko na ngai ya na ngai zela soki tokei boye ezosimba te il faut mpe toluka nzela mosusu mpo makambo esimba okoperdre ye mosu boye te obani na ye mosu boye te obani na ye mosu ana eloko te nzela mosusu nzela nga na kokotangaka te via nga na vi na nga na kotikala nga na kota mpe nganga te nayebi mpe nganga te kaka nde bakosi so bamama so tokomi basi minene ozwi bana ofandi kobota ka moto ezopreokipe nde mama mo basambelaka vie so toki tozosolution so tokenga na yo mpe bomonake eza nango église o bicakacaka bikeko boye omona yango te eza vraiment église vie na kobwaka yo te oza ndeko na nga tokende nakoka te force na ngai ya mwana eba nzambe na nga eza moto ya nzambesangisaka nzambe na nga na moto mosusu vie nzela pardon ndaloba nda tokola ti tokomi na baage oyo osoyokanga lisolo ndako na obetelaka lisolo ndako nganga te me okendaka kokata kamo balesaka bino bagilete wana mpona makama mais voilà déjà eza nzela mabe nakokoka te nakokoka te nazaka na posa nzambe apesa ngai mwana teresa eske eza kokote nzambe oyo akatisi bana israele oyo basouffra ebele mais akatisa bango na mer rouge bakati mpe bakomi na ngambo mosusu mai ekabwani na katikati ye solo nzambe wana koki kolemba na likambo na nga eza teke nzambe aza likolo ya baproblème na nga pourkui nzambe akozala likolo ya kobota na nga te nakokosilisa te ti mokolo nzambe akopesa ngai tokei epa mama wana amosali na nzambe via tokei okozwa mabota na yo ngai nasololaki na papa roger butabula mbalamani ntango baboti nefi batikela koyebisanga teke bakendeki ndako mama na ngai papa roger yokana biso papa roger to bakutani na mwasi na ye mabota etelemaki te eyaki directement nde babalani na mwasi na ye baboti mais yayo mabote boyi etelemi il faut toluka na baprière toluka na bakisa bokoko tosimba bo tosimba bovia mpo kaka togarde mwana mwasi na koya kosaka na yo soki toloni nyonso lelo tomona oti mwana mwasi oyo aza ta sens te nayebi so teresa okokoti nde ata te sombelanga lipa wana mpo onayebi tokosukola lipa yango aza ata na sens te de so bakoti na chambre balali nazomituna na butu mobimba eloko nini ezoleka kuna nga nayebeli lumusu na nga na lolengo ebele me namona via tokei Dans Ézéchiel 2 chapitre 1, il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Alléluia. Amen. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et il me fit tenir sur mes pieds. J'ai entendu celui qui me parlait. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ce peuple rebelle qui se sont révoltés contre moi. Alléluia. Amen. Vous verrez maintenant dans le chapitre 3, il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va parler à la maison d'Israël. Je vais parler sur l'évangélisation. Il dit, mange ce rouleau. Ça veut dire que nous, rien ne nous papa, sabe, sei lá como digo Deus. Sabe, não digo que eu sou por aí. Sabe, lá daí. Sabe, água. Capaz de água. Sabe, não tem bola muito ganhou. Sabe, vai ligar na montinha, na babá. Sabe, me dá na lançaio. Papa. Bona eu babi na toki. Sabe, bona eu babi na toki, eu sou uma conta. Nada kufa. Pero na mio pesala. Na Bíblia. Eu quando ela vai lá para tudo na te papa. Minzambe, logo logo que padre, não papa de susu. Alors qui n'a. C'est amigo, s'il te plaît. Papa là ya. Ya moto. Soit qui mia. Bíblia là yo. Baninga aisha na papa. Na hotel. Na saki. natika nyonso décevoir ngai mpe naona teke na décevoir
Mimi. Papa kama moko natikala na ville ko espoir na ngai. Eloko moko natikala na ngwe sengwa vie na ngai. Ezaleka ye wana dose papa mabele meli. Papa quoi c'est non? Dose mignon kosi. Papa non ensemble. 12. Asen. Papa Tibangaï, Betty Galandakula, papa. Papa, quoi c'est? Papa, pardon, à quoi sert la saille là? Papa Ngaï, on l'a mouka. Et le Congrès, ça n'a mouka. Yokakasi. Nzambe ni mtapesa biso Fredos. Benzambe wana kanda sui. Dibe solo ba to utana mabele to kusonga na mabele. Age to yebite utukufe. OK? Alors, papa koksi mokano na ye. Ah bon? A révélé ngai. Mais voilà longola ngote papa. Atango tapa mutu mususu. Atango pa dose. Papa na saleli o mingi na itonga o na fingami na cholami na ndenge nyonso. Moni Bible no ndo pesinga. Ngana Bible. Abu pia. Soto kutani papa. Papa, soki to kutani na nzela. Sala lokwa na vie na yo. Otikala koyeba mimi moko te. Moni ma première partie ya lelo. Na komi tantine mimi. Papa, na kyo saka na ndenge bato nyonso basala nini. Basaka na kyo sala makambo nyonso to ba jeune fille âge nanga. Basala bosala nga. Moko meka te. C'est Mimi. C'est Mimi. C'est Mimi. Papa, lu comme pour Sophia Posse. Kuketi kimambu lusini mao bunga imambi lusaridi bikoteri mapapa mnakati kinzu kanyena bien cousin avant tuyandika tuyambila bungangi tukanga mesu tusambila mungu tata ye mama ye mwana ye mpeva mbelu amen nzolori lunzaisa nkimambu lusimao mama naenda ndeko na ngai aza na problème ya kobuta nakobuta libala nde mpenza evandi likolo ya krike akiari soki osongi biso te toperdre libala wana soki mwana kaka botami nyonso si mama makulu mana si masuka kwani mama nge munkidi bulu sambilanga sulenda mapiyanga muno muno bilungu bitatu sambilanga keti sulenda mambo mankaka nkatu makubuta kaka mobali na ye alingi ye makasi kasi famille mo ingeta mfumu allo oui seigneur c'est ça va ça allo mama bumbweni mpasi kibeni mama mpasi wana yaku tukalukomsulu na yaku mama antuka munkindu tanwaniswa kindu tanwanisa kibeni mama otakamna dofatinga nangako kutatamulako boy ko zeiba kaka sibada suka obuna lutuka lwenda Seigneur, maman,
Na famille ya kala dia ko tambona ça ne va pas. Kimi ankatu kibeniko? Kimi ankatu hein? Antangu za kulu kuyumasa. Ah, ingeta fumu hello Seigneur. Ah, yes. Oh, bebe wiza. Kala kwa kukini. Mama kumakulu si mama niswa. Si mama niswa. Swa kala kwa kuwazimbuka. Makulu mama si ba fansoni, si ba mona, si ba fansoni. Ai Seigneur. Et ça passe, maman, et ça lui passe. Quand on est pasteur à l'objet, il faut tout ma jeune prière pour la maman vie. Tout ma jeune prière pour la maman vie. D'autres fois, c'est tout ma maman Zina Lema. Maman n'a volé n'a Paris, tout côté tout ça, mais les pour n'aller de loi ça. Donc, on habite au côté pour maman vie. Tout à l'heure, on va ça parce que biso tout ça, tout ça, on a pour nous la caca, pour nous ambasser pour nous battre. Biso tuza basali na etoko lembate sia. Ebi nzambe ndinga zana na kati na bomo. Ata problème ngo sa grave ndenge nini. Et pas na solution ezwa makambo. Ya kosimba ni biso nyonso to sambela pona moto. Mon nzambe osala. Amen ma sœur. Oh, témoignage pe ya pasteur ekende musika batu baya na ba problème. Po baya ko solution na ba. Termitant na signaler pona osona pasteur. Makambo ya maître Pakinga nini. Na mwasi na ye mambo yo simba te osona pasteur so yo simba fo tout ko to prier pe pona bango pene ozana likaba nzambe oki ko bondela pona bango bakobika ya na yesa ko non oza frère moko na oza ko nzima mokie frère ben clair azana ba doute moto o asanzimeli Jésus Christ na vie na ye oza capable ya ko bondela pona moto nzambe pa sali na yebisa ko ngo tout le temps même pas sur mon temps. Il y a dans l'ensemble ça. Shalom. Pasteur Nimta ici biso photo tchatolo na biso na se to lela pona nzamba sala pona mama via. Eh, ngesi na lembi na ngai. Oh, chaque jour to sambelaka. To sala ba jey. Mama papa na ngai. Isi na lembi, abota na ite. Isi eleki na hotel, isi eleki na ngo. Ah, sœur, yo te point na vie na ko bobo te frère na ngai. Mais les amis na place na ngai. Hein? Toko taka mabomu de ya via. Tofa tolala na mabele kaka via. Toka tosala yo soka via. Bongo biso mo te ko sali l'église. Ko to ka vina te to zo la kaka ye. Musala ngani? Na bi babe. Nzambali musala. Sœur biso tozana pona osala. Ya balimbisanga. Alimbisina? Tokolemba mama via. Pona ala na ngosi na mabete na jeunesse tout. Sœur, assuzu ba makozoloba. Alors, on a problème. Dieu, il est tout puissant. Il Non, gagné. Ah, mais comment gagner, il lui se bien. La vie, yo, va jouer tous en bango, tous en bango. Ghana il lui souvent tout ça la chaîne. Score, c'est là. Baoza 1. Le gars va zapper qui peut mener les Baoza 1. Surprise. Surprise, passez dans mon numéro dans la surprise. Ah! Bonjour maman. Le respect du monde. Nana Takaza. Maman, vous avez qui? Ah! Mais vous avez vu la idée. Toko de la Siko. Ok. Bon, numéro benga ya yoto ya Gigi Bokole. Do ya Gigi Bokole. Ah, ya Gigi, hein? Ok.
Ah, mais kasi yo bipé ngata na numéro na yo, zo sala na kishasa. Ok, na sepeli. makasi noka yango do makama mwana ezolobela eloko te esengo na telefone match tochebi tozongisi boye kingandi aye estali yo na nini tala mwana aza na pasi mama nini mama papa aza na tokosala bato mosusu te eza nini Christian aza mokolo ngai yo kuti ngai deja papa akufi makambo na ngai na yo nana aza mokipa tata mwasi na yo nani tata mwasi na yo bibi masamba olande ye mto bande kokipe makambo na ye nde bande kobenga nyonso ye mto andopesa rapport aza kokipe na makambo etali ke faut par rapport ebo makambo etali ya bolingo na biso mibale ye aza kointervenir papa obiki na okamo so ozoloba bongo soki lelo mwana ndenge aza na libala bongo aza na kimia te so ezaki chapelet lelo azongi awa mobali nabanda komitungisa yoki esalo emabe ekosala mabe te ekosala bien ata yo moko tala pasi ya mwana mama nazo comprendre yo ti lelo ezomona kaka Christian neti kaka ozomekisa Christian aza docteur Christian aza responsable na bolingo ki docteur ezaka na bolingo so mona docteur a bolingo asisaka pasi ya bolingo mama problème nabeta moto Christian pa na manger babiloko oyo ezwi problème na bolingo apres nazongisi yango to nazala toluka nde solution papa tala moni makambo lokola ekomi okende na badivorce ekomi mabe tika Christian eza baétape ya vie akokola akokemba akoyeba soki eleki amona mpendake wi nakoli lisusu eza baétape ya vie tikaki yo soki asala mobali oyo akokaka kotobolaka bazolo ndenge oza boye mpo mobali abala oyo ozala pasi yoka soki otobola zolo ngai na bala yo nalobi bongisa na milateli na yo na comportement na yo esala kopasi te na age okomi ata les fiancés moko oza na ete aboko telemaka na bacoin modéro ça va modéro ça bien likambo nini échange de parole na moi aba likambo Christian lelo te elobi te trop tard boyokasa motanda ye na mosachone ekekaka boye oye mo maître cousine ndo mimi mimi mikolo toza na ye awa tozaza na ye siko engelakisaki donc akomi awa donc bolingi olobaki akomi awa mikolo toza na ye awa oyebi kocontrole makasi olokonga bino zongana mibole mbongo na ye bongo bana porte awa mais oui bofutaka par jour muna mutu afutaka mbongo yesu boyelinga mutu moko esili te so journée esili bafuta mbongo nana mpiaka nana meli babangi te na se bagende na butu te nana kosa mbongo na kelokana bayarela na yo sikoyo bozwa miso boyaka na ye tepula ye kaka eza question naotuna te etinaka réponse esili okometisenga te okitsanga te pardon nana kosa mbongo na ye c'est tout c'est bon mpeza te tosaka nde tosalaka tosaka yaya tosaka nde tosalakabato batina bambongo batigokage bapesa orange mali to conclure dinamoni lelo nga mona ofuta na tire nakotisa na oyabosalinga troisième misata ozwana ebi olinga kotimba mingi Yo welo kele biso ba. Mais tellement boye ko boni boye.
Mimi, j'espère que derrière comment les choses surtout au bien modisha. Tous les jeunes na komona obozo na nzana mosquito okozanga kaka ndi mutu ezosa. Utapete kisi makasi modisha. Mutakoza na mongo tamuso ata ya mwa poudre ya crayon mais lemsu ya elamba exact. C'est ça exact. Ndenge zabo biso vana biso na ba parents. Biso moko ba parents. Tomi lesaka. Effort personnel ici, effort personnel. Donc, nous avons l'ité, l'ité, l'icoliate. Nous avons moko, mbongo. Banda likoti na se yo, liboso sima yo. C'est là où utilisons on lingi. Pour vivre, à tout foutre par jour. Comment on va vivre on est flat. Chaque jour, tout le monde est mettre. Attends, sur la photo, parce que moi, l'autre pour yo. Donc, il y a fungwama. Soit là-bas, soit là. Soit là, on dit qu'à Maputo, tout le monde va tenir. Au couteau. Et puis, au camp, ça va au bon manteau de Maputo. Et pour la maman, la mort qui se coûte à Cabo, elle a demandé $600. La mort qui a coûté à Cabo, elle a coûté à Cabo. Tu as ma bonne, tu as la mort. Comment tu as ma petite minute ma cour? Pas de mort de bénéfice. Là, ça nous est tombé là. Oh, c'est mon cousin. Je ne sais pas si vous remarquez quelque chose ces derniers temps. Vraiment, je ne suis plus à l'aise. Parce que j'ai perdu une. Il y a moi, Nangaï Kati na Moulum. Moi-même, ma sœur Mimi et Salangaï passent dans le thème. Bibezoro Banabiso, si quelqu'un avait 10 brebis et que Moko a bungi, a rotika les 9 autres, puis à Gekoluka Oyo Azali égaré. Alléluia. Amen. Nous devons avoir des soucis. Tant on est lié sur les apôtres côté de polo, pour mon sœur Mimi n'enga ba négocier dans Nzambe na ko utiliser na ba grâce à qui nango c'est difficile que et loko wana et que les cas pour perdre da côté ngana balabala. Ezonga na kati en Égypte. Na lengina senga na bino ensemble l'église. Il faut tout ça là, à la recherche de notre sœur Mimi, à Zonga dans Zéland. Tokolukaye partout. Sœur Métance, frère Sédémon, maman pasteur, mon frère Ben Clair, nous devons chercher notre sœur Mimi. Satan a récupéré. Jamais je peux aimer cela. Jamais, ceux qui peuvent égarer ce tout ça dans 10, nous devons chercher, laisser les 9 et aller chercher Mokwana Bungi. C'est ça notre mission. Christ est venu pour les brebis égarés d'Israël. Ceux qui étaient égarés, c'est ce que nous devons faire. Nous devons suivre la lignée de Christ. Dès aujourd'hui et maintenant, tant dans aussi ça, vous allez parcourir le riz de la capitale, chercher la sœur. C'est ça pour ça. Ngolo wana ko ko kende kote. Asa mona Nzambe, isi ayeba Nzambe, asa na kati ya libota Nzambe. Ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Je suis plus à l'aise parce que moi, on a ko kende kote azonga. Tout le monde est wapi parce que sœur Mimi a une place mfua no fanda te, no fanda biso en église. Tout le monde est wapi parce que ça la famille te. Frère, c'est dit bon. Ils n'ont pas signé, ils ont choisi. Il faut tout ça là parce que Mimi a Azaki, il y a tué les Sikao. Papa Nazu appelle Jocelyne Maseko, là Julie Maseko, pour la France. Il y a pour tout le monde, parce que Maman Kambo est comme Tina Poto. Donc ils n'ont pas signé, tout ça, il faut tout ça là.
Mais nous allons prier. Soit c'est dit bon. De l'autre côté, rien n'est caché, c'est révélé. Et pas en Zambé, Nzamba révélé. Amen. Avant de partir, nous allons prier. Beaucoup sambe la Nzambe, beaucoup senga la Nzambe ba directive. Et si vous demandez à Dieu ba directive, et Nzambe attend sabino sikaza, c'est possible avec notre Dieu. Amen. Soyez sa Saint-Esprit kaka a touché motema na ye. Na moment biso tozotambola na bazeli na babalabala. Asimba motema na ye bisika avandi e pousse ke abima. Atia ye mal à l'aise bisika avandi abima na balabala pour tokutana naye. Donc vous avez ma bénédiction de vos okendouana. Le pouvoir onza ma pesanga et tambola na bino. Pourquoi vous êtes faible boy? Na âge notre temps munene boy pendant famille va nous manipuler le corps moi OK. Nous musu yote. Zoso na makantina o sima. Zoso pendant la sima to mane kwa kolelela ngama mo to za oboya. Fa ina tika ngai. Kwa biso mto so boya likamu kwa système te pa ya vina yi. Le musu yo. No ya lo balanga lelo ke o famille na ngai lobby o ndo sala. Te o va na via. O va na via. Na zo veito se kanga ite la subite la subite. O va na via. O bisi via mo bato le tike o kuta ki vierge. O kuta kama na vierge. Lelo sale lelo ngomone lo pamba. Elo ya yo nini nakati. Yanga ka o lukanga po yanga yo ba ndenga iti. Lelo tuna ngaso yanga nini? Yo ba ndengai, yo ba via. Donc aujourd'hui tu as l'histoire le passé. Oh papa, mais n'embête pas. Pour avant kuta na vie, tu zo Rolanda, la Teresa ni camarade na yo oyo, Teresa bona boyi na osala sérieux. Le muso na kanisi ba passer na yo, ni la pesa ko via. Donc je n'ai jamais été sérieux. Non, au sérieux moté. Na bala été. Au balaye, honoré na ndimi. Vous allez combien d'années? Papa non, ni la que vie ta stérile. Et là pour nini, pour vie on ndenga na be camarade nanga, au soin une église. 1 2 vierges qui virginité na yo muto bomi yango. A so pas imité, ayeba mobile msute po obala ya so boya kuda so bana teza. No banda ndenge nini ko no fa na mobile. S'il te plaît. Ya so zakata nga robi na ngake ngam na bota na ate no ndima po na so pas zemi. Mais fille ya te. Na sina komi na moi c'est mosusu. Alors, tout ce que tu dis là, avec tout ce que j'ai, naza kosala musala basala ni bavere nyonso biloko tuna ndako ya sika utakopasola ngo aza te. Et qu'est-ce que tu veux? Nzambeko adine ndenga zawana Nzambe afai na trône na ye totumisaki pa pamba te mpo na babato mosusu baadine ozala bamarie te Nzambe va na yo mpo lumusu nde oza boye ndako ozoganga boye ndako nani ya yo lumusu ya yo kaka. Mais un peu de respect. omoni nde mpe no respect kufa po ngana tozala bamasta totinda ngana lingelo mwasi tozala bamasta po mutu amasa na ote otinda lingelo mwasi te neti ndabo nde nafandi na ngaa boye naluika mutu moko anema papa lukia mbali na otinda ngo te fo toza mutu moko tokolaboraka tosolola tobeta bakati. Mais comment ça se fait que yo kopona kosala zuwa na place ya te moninga na yo te tie eloko na eloko na place nango longola komba zuwa. Moi je te dis, longola komba zuwa tie eloko na eloko na place nango. Plusieurs années avec Via sans enfant. Famille nana et je linga moi aussi et j'ai regardé la fille. Donc tu n'as plus rien à dire. Et en plus attention, ma décision au Nazan est bien montée. Ah oui. Et puis ne me pousse pas. Décision au Nazan et après 6 mois, parce que yozo gelenga nana pour mon intérêt à moi. Oui. Mon intérêt c'est les enfants. Na âge na oka notemi bo papa munene bo mulai mbinga mobali ba muni kana ntiu tambo. Famille mtezo la décision. Na regretter. Fous-moi la paix. Je dis, foutez-moi la paix. Et toi et Via, ceux qui ont écouté na bobe takama sona kombo na ngai, je ne sais pas. Elle est ici. Tana tana otengam na tana, le pongam na peko Via. OK, Via tana tana obeta iso. Est-ce qu'elle est chez nous? Ah c'est pas na yo. On souffre camarade nanga. Ah non. On souffre camarade nanga. Mais je te dis, Azolia, ça suffit. Point barre. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je ne sais pas. Il y a un peu de temps, tu es bando botama. Pourquoi tu es même de tirer du toit? Moi, je me suis dit que la famille. Et qu'est-ce que ça fait? 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 Oh, dis, Teresa, attention. Hein? Il faut respecter. Tu dois me respecter. Hein?
bongo. Oui, on tient la radio du toy. Ah, mais oui, tu n'as pas de qu'est-ce que ça fait? Oh là là. Dis. Eh, va-t'en, dis, va-t'en. Et là, on dit. nani yotambola na ye jésus ye ayokisa masoni bato nyonso yotambola na bango basukisa bomoi na bango na elonga yesu. On est vigi cette fois. Iya, oyebi aminata boa video c'est na olobi kama non c'est le testo toi face à face au talate. Comment on a dire briller. Et toi aussi. Yani. La laisse pardon. Yani baboyo. Bonne bon ngate mais Van Bouquet c'est l'accident à Chicago. Oh, bien sûr ma raison ma belle. On est la bimiti na oli na kutu na yebi so mo testo Mirem mayamba. Mirem ta c'est un testo j'ai pas compris si c'est comment. Non, voiture indépendante mais azama bien. Benga na on arrivé na addition motomètre. Benga na yebisa. Eh maître Zawa. Maître motomètre. Maman to tele ndobi na boîte. Ti ondo ki no se le testo ka drisha za o yamba te. Maître baguna ngai. Je te jure. Franchement baguna ngai. Franchement je te jure na sepelité. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Ah, puis on dit papa. On l'a mis à connaître ça. Bonjour. Mais ça va. Bote la bino. Bote et coquille. Mais ça bango ba. Tira bango. Mo delo bene kiti. Boboya motondo kezala kaboye. Aboya yondo kesu akaboye. Patukando kezala kaboye. Mama unya talipapa ti. Wala njambo nani ya mwana wale. Belanga tuka. Watanade. Na wana mapeke boye papa. Mutamwe. Fuili. Papa baba njebo mama. Aboya yondo kesu akaboye. Jemba moja kamutambwa. Oh, bye masusi aboya yondo kezala kaboye. Bébé, you can never be. Someone will be go and they miss out. Na koti. Tant na moni mon. Non, attention. Na moni tide na moni ba chéri na tu a bien. Non papi ngape nazali. Toyebi mimi za non. Non papi c'est mimi kabongo. Toyebi. Oh, déjà na moni que j'ai la vision que moi c'est mon quoi pembele ici sur la Mais chérie, putain ça mérite. Le somba le pango
Tuku. Dina impeccable. Tout là. Qui est? Tuku. Dina, le roi de Kiantiki. Dina vous allez là. Mais où chez Bisso va petit nanga la kataka bango donc. Ah bon? Mais va petit nanga la tobolas. Oh. Encadre naka. Encadre. Omoni ya petit on est bazar. Mais tu as déjà cosepé là. Là, si petit na tobolas mais faut y baguer. Ah, pe na konza bango za. Donc bon, il est quand le kamusi mezani. Mon debo kamwani bino mbale. Et en bali boso depuis que au comment le tsaba pana biso. Est-ce que moi par exemple to vanda ka en el cas de Lille, papa na Nicolas. Ayaka awa to vanda ka akabaka mwana kamba yebani. Est-ce qui wana te? Est-ce qui peut wana te no bac, est-ce que na lobate. Na popo zam. Dina za muto batu. Dina asa muto relation. Mais oui, ngana toti musika. Pe ça linga bien, ça tombe bien. Écoute, on va chérir dans la caminata bazali, bah les bêtises des bazali, nous sommes bazali, nous sommes ça linga bien. Tiana c'est petit. Sambila. Nani nani? Petit nanga Tiana be. Bilinga. Papa, nakanisi boya mbapaya na bonne éducation, ce qui une fois que bien éduqué et ami bapaya, oli bisanga sur le et que se terre et yo kabapaya ba ekolobani. Ya liboso to pesi bino kitite. Bo pesi biso kitite. Et bon maloba wana nyoso bimisi kwana. Parce que na comprendre que déjà il bien sa famille na biso, le kuti biso to sakudi. OK. Pas mal. Bon, papa, maman, ngai nakokamwa. Ngai soki na balisi mwana na ngai ya mwasi et na moni azongi na ndako na ngai nakoluka na yeba pona ni nazo. Voilà. Que ça soit oyo nyonso ya koki koloba. Papa na maman bino AGC pusani boyebi ba réalité ya libala. Kasi tokobota yote. Je n'ai dit pas. Boyebi ba réalité ya libala. Mwana na bino azongi na ndako. Et ce qui est grave, ozonga na ya azongi, mobali ya bengani ye libala te, azongi na ndenge na ye. Azongi na ndenge na ye. Mosi mususu kombo na ye batuma. Mama, tobalaki mwana na bino na mbongo. Aza mwasi mususu to aza mwasi mususu te. Bino nde bokuluka boya kozongisa mwana. Mobali ya benga na ye. Ezali esclave. Mobali ya bengani ye te. Ezali ki esclave. Non, ngana zoko condamné acte oyo mwana asali pe ba parents na ye basali. Eza acte ya malonga te. Mwana wana za mwasi libala oto balaki na ko. Okokaki to bate ta ke mwana okokaki kovanda ko bezu mundo kokangi. Oyo ba parents bazolo ba. Modelo, chez moi les papa. Oui. Yo jali papa. Ngape najali papa. Ok. Najali papa ya papa vérité. Allez-y. Nalubi boy. Mwana na yo aye abali mwana na biso. Bavanda kana kimia. Mais un certain temps mwana na yo abanaki kuya kupesa par rapport ao. Biso etake ba para. Tukamati tubengi ye mwana na biso. Tubendi ye makutu. Tulubi na ye libala basala kana yango. Sibiti makaka boye tuvanda boye mumwana na yo alubi na mwana nanga za kuvoyager akende poto alors que poto yango za kukende pa mwasi mususu pona kuluka mukanda te tusolola ngana za kuluba oyo wana. Est-ce que mwana na bino akangi mwana na biso na mwasi lelo bozala calme eza mokolo ya tobolas na ambiance. Tosali boya tozolonga biso na bino inde tozokende ti awa na salon Lacoste. Soki na bino eza bien mais eza baplan moko eza wana fale bozwa yango parce que eza bakoli moko bien bakoli wana euti epa ya Papson Madoda Juma na kati ya Genève. Esi bino bapie esi pena bango na bataille na bino. Boni basama Junior Zara na Belgique. Junior Zara na Belgique azolela.
lelo. Chica, non bien. Oui. Yeah, la faute, c'est pas bien. Pourquoi ça a un numéro à Sandra Lina va voter dans Paris? Pour les gens qui t'avaient laissé au Canada, le numéro. Ah ouais. Sandra Lina va voter dans Paris parce qu'elle n'a pas une. Au moins, Sandra Lina, non, Sandra, on a place moko na John Ngana na kati ya Canada. John Ngana na ando. Mais c'est ça le programme. On va Sandra Lina banana on sa vie on va pardon. Tout moment lobby on a John Ngana. John Ngana. Kayena poto. Basi mosusu kuna Suzana awa. Biso moko pe tukangie. Aye awa ulie aloba kombo ya Suzy aza kuluba kombo ya Fatou. Papa maswa ko botima na baso botibana. Papa, na bakanyo so exception ezanga kate. Na limite ndenge yo âge oyo komi nango. Bon, limbisanga koloba osala kaka ata mukete otrisha ki. Ngana tikala kubimba libanja te kaka leka na linga kaye. Oza mobali malamu totanga mikanda misantu Bible lakisaki biso Salomo azaki na 1000 femmes. Sika Christian pas dormi Christian Salomo na bino boye mama. Mwana mwasi oyo tobalaki na mbongo akoki kokite ndako ya libala na ye boye. Yo sikoyo tala. Eloko na sécurité za kuluba mwana mwasi oyo duba kombo ya Suzy. Oza kuluba mwana mwasi oyo pourquoi? Suzy oyo tobalaki na mbongo akoki kokite ndako ya libala na ye. Problème jali ya suka. namoni ke baza na problème papa c'est que bango ne ba pousser moi na bango akanga bisaka azonge pa na papa maman ya malonga tela machine na bien akapata manete ya bana miki atie suki ya bana miki quelque soit mobile atreché wana ngai bino bulie mbongo ya mwana na biso donc c'est fini to suki wana bulie mbongo ya mwana trop mwana za kusala kote ya ministre akupesha biloko bino boza kungwanja yo za mukolo metale longo za kaka ibana miki. Donc tout ça là boy papa nous j'ai mukolo ya papier divorce kubima tukubenga bino boshi. Mpa biso takokata likambo te mutakokata likambo ye ngako Suzana. Leta Suzana pete leta mama. OK bobenga ye Suzana aya. Suzana ngai bozo Suzana. Pardon papa akobima na yete azali. Est-ce que boyebi ke bombe poani. Donc toi ye bisa bangoye mama Richard ozoposana ke Suzy ti babalaki ata na mosala ana eloko te apese valeur apese pena forme ya bomwasi bazopesa respect lelo komi mpe bazobenge madame Suzy mosala yo mozwa ntango kobomba mwana na yo osikana ngai likambo nini ngai nabomba ye kitoko te ameki kitoko yango allez c'est fini papa maman liseni basi bakanga mborti wana mkolososhalumbaki ale ye Christian ya papa wana la cigarette, terminé. Pour la niveau. Tina niveau oyo penza. Obosani oyo nzambe asalelaka yo. Obosani oyo nzambe place azwa yo. Sœur Mimi, pour la nuit permettre Satan à l'attaque. Sur le niveau oyo te. Ma sœur.
côté à Bapanga Mimi, Seigneur Jésus. Sœur Mimi Kanisa. Yo te mpone kolendi sangai. Pona na nzela nzambe. Tozo luka yo partout, Sœur Mimi. Kanisa te loko moko. O nzamba lobaka na yo. Nzamba na kosa. J'espère que c'est ici. On vous allez dans mon sinon. Vous voyez que moi, tout ma casse qui bouteille les missinga. N'est-ce pas bien? Ton hobby ma église de n'est-ce pas bien? Ce que vous avez dit là, vous êtes. Ce que vous avez dit là, vous ça la luka tu es banni. C'est bon? C'est bon. Pasteur Mimi. Pasteur Mimi, t'as la posa na yo Pasteur Mimi. Posa la pauvreté. Nzamba ça la posa na yo. Posa ne lo kwa Nzambe. Pasteur Mimi, la tabelle en haut. Ah bon? Yes. Jésus. Kolo nanga nzamba mawa, kolo nanga nzamba bosantu, kolo nanga nzamba bosembo, kolo nanga nzamba mawa. Kolo nanga nzamba mawa, kolo nanga nzamba bosantu, kolo nanga nzamba bosembo, kolo nanga nzamba mawa. Mokili etelemi pona kolapide ngai na mabe nasalaki kaka seyo nzamba mawa. Mokili etelemi pona kolapide ngai na mabe nasalaki kaka seyo nzamba mawa. Nzambe Sœur Mimi Sika Zali na musalo yazo bana kusala wana azal invisible ba mona yete tozo senge pa na Nzambe ete molile lata ye bato nyoso ba komo ba koluka ba ye ba ye Nzamba lola aveugle bango Sœur Mimi amona na te pe Nzambe a arraché ye abimisa ye na kata libulu wana abimisa ye na kata boloko tomani ko samba na kombo na Yesu Masia Yahweh na kombo de le pa na yo Nzambe na ngai Seigneur Yahweh souviens-toi de ta servante Seigneur notre Dieu Mimi cette fille d'Abraham Seigneur notre Dieu s'est égarée roi de roi Nazareth fils de Dieu semence na yo Nzamba lola et koko kota ne sika na molite yango na bondeli yo Nzambe na bomo okende ko simba motema okende ko longola Sœur Mimi azala invisible na bato nyonso ba koluka Yahweh Nzambe ba utiliser nzoto na ye Nzambe na bomo na bondeli yo c'est toi qui change le mal à bien Yahweh longola na kati na pasi Yahweh longola na kati na mabe longola na kati na boloko wana oyo diabulu Yahweh Nzamba lola ata kokanga ye Nzambe na bomo kombo na Yesu na bondeli yo Nzambe na ngai Seigneur na bondeli yo Nzambe na ngai Seigneur na bondeli yo na kombo na Yesu Masia mwana oyo Yahweh Nzambe fina ye beba te mwana oyo Yahweh Nzambe fina ye beba te azala sauvé par toi et toi seul Seigneur notre Dieu Yahweh Nzamba lola azingama na makila na yo esika azali kolo na ngai Yahweh tambolaka na elongo Seigneur lolengo tambolaka na Israël Seigneur na lipata na nkembo mpe na likonzi na moto nkolo na ngai Seigneur Nzamba lola na bondeli nkolo na ngai Seigneur ozali Nzambe ozali Nzambe ozali Nzambe bisika kozala
zala elongo na ye nzambe ozali nzambe o nkolo na nkembo tata nabondeli yo nkolo na ngai seigneur yo nde ozali nzambe yo nde ozali nzambe yo nde ozali nzambe yo monaka ta na se na mabele le maître de tout seigneur c'est toi qui es capable seigneur ya kosembola loboko na yo nzambe e nkolo na ngai seigneur semence oyo yawe nzambe kunga te toza na posa na yo toza na posa na yo toza na posa na yo nkolo na ngai seigneur toza na posa na yo sunga yawe nzambe sowe nzambe na bomo sunga ye elongolo na kati na pasi je te prie mon seigneur je te prie mon Dieu en tant que ton serviteur seigneur roi de roi Nazareth Jésus souviens-toi seigneur écoute ma voix seigneur écoute notre Seigneur. Bonjour, papa. Ah, bonjour, Yaya. Boni. Papa. Après, on écoute la tête à Papa. Aïe, aïe, aïe. Papa, c'est un petit chef. C'est la belle vie, Oh, papa. Oui. Papa, non, on est pour nous, boy. babisaka bango mpona makambo etwaka biso bayebi babisaka bakondoleance na bango atika mama makambo etwaka biso ngai mama na ndenge nazali ata soki nafandi mpo nalia biloko eza kokita te ata kokozanga yango ndenge ozomona biso na ndako eloko te ata masango ezali te eloko te biso mama no tobandi beboye motoyana kosunga biso ye wana nzambe asa due tokosuka kowapi tata no mpe mosala esi esila nango baluka telo na likolo bafutaka te baluka tele na likolo bafutaka na bango te tola mwa yango oyo batosalela kala sokozo olobaka na moto likambo ya kusenga ezalaka na dosima kitisaka mongongo maka kobalanse na novoi yo loba na ndenge ekemi omoni biso pamina ndenge toyali wana ozoloba na compatibilité sala ndenge biso toyali awa yaya tobanda Maman, le gars m'a bien comprendre, dis-moi calme, il y a pas le Ici, oui. Ah, ça bien. moi engelonga ti bongo te azali na compatibilité moko na kati na ye eloko te ezali soki babanda ndenge na biso baluka te na likolo ntango moto omoi mikolo esoko moto azali eloko te bazomona azali Merci. Jina mo dina mo tabe ma kilo bi ndenge tata na dina ko kende ko twa ko de wana lo bi jina mo ta tindi mo ta mona to ma de ko na bisinde ko ko bali bali ah ko ko mona mo sio bele bisi ki ma biso ko ndenge bele bisi wana biso dala ka mo chungi bele bisi ndenge bele bisi ndenge ko ta ah ka mo mama sana de na luba kini wo Poso dire que no pema ngwejawa poso dire na luba pema ngwejawa ko ka wana mama ni ko lo yima asunga biso ani to tia wala te banana to na ngama wana na bibi mai na lo nazalaki na ide nateka palazima oyo natokende nango kuna na koete mbongo bapesinga mamokolera kana bie bana bana makanisaka mwana kana mobali esikana fani boyekata nakoyeba na yesu biso bongisa colonisation ndenge toyali ya biso bapala nango tojo kemba taze ah boni mpe boye likambo nini nazosola na mwana becompatibilité suka biso yayeloko te omona oyete nazalaki na projet natekata mabiloko oyo ongena ngo nakoyete koteka kombie korekrite biloko ya baflame euta mosika mwasi na noko na wera mwasi ya papa kifaa nde ye moto apesaka biso saki na loso wana esilaki lobi tozalaki kolia yango ya kaju dakolo c'est-à-dire totie mafuta na mbili epesi mwa couleur tolie tozovike kaka ndenge wana ye nayebi kobimisa nano te mwasi ya papa kifaa te kende nano tozosola nano la famille se compose papa maman et les enfants yo yali te awa la famille se compose yokaka koisemeke ndenge yali wana ata ye mwa ini semaine kosunga biso wana kanda tozelaka kode wana nde omoni totoka mama omoni opesinga mawa olobi ebele do oraisonnele ngai su dosi mama omwene na badoya a nanoya mpo na dosi nde nanosunga bino ka mpo na dosi mpo alinga nga naza mbonanga na saki oyebi bien bomesala so na ye nafungola napesi bino meta wana eza su te botinda su moto epa nanga te dosi wana eza su te tala na bomoi natikala kolinga dosi ndenge nyonso dosi alinga atikala kolinga ngai te
ata bino bapara na ye bando olinganga mpo na mbongo mpo nazoya nazotikela bino nazosalisa bino ale bozwa mpe lodasi wana yotindela mpe mutu ke nani atindela napesa bino mbongo nasunga bino olobi belebele balonga te bafuta te bapesa solosonga salebo mama basuka nani belebisi mwasi malamu mwasi nde malamu ye wana oyo alakisi yo nzambe ye te yala mbongo oso bapesi bino bukanda ubinga lisusu nani ya ata yo moko mwasi oyo doza aponaki mwasi ni oyo esambelaka enauti epa na ye ata nayebi pa na ye nauti wapi ukenda osana wana lobi na biso bebelebisi nzoka azalaka na karatere ya mabe boyi uyibaka te babate make abinata yobi eloko oyo nomona ngo baventure mais namoni kuma réalité master na mazala na Londres Hervé Aurore majestique mino garçon azaki na kini napesaka ye nini ayebisanga nina nalala mama napongi butu mba nasala eloko te na wuya yango bayeba kwiti na yo mais ngamona moni yango oyo eza deuxième fois suna kika na master na bino nalala bapongi mwa makasi nyonso toka boye 10h 11h nayebaka te nini osalamaka nayebi te aza koloni okomoni aka bongo aza moluba awi baloba pembe baka bandeki c'est normal oyeba te na tide eleka kitoko na mosantu wo yo mokutu nayebi elolo koloba te impeccable so oyeba te master na bino soki nini yango ezozwa molimo nyana mokompani aminata qu'on a bien. Nous, les cannabis, les gars, qui te reprennent, nous avons pas de sauter comme ça. On a goûté à la pondu, fumba, on a des changements de fréquence. Mais moi, c'est quand tu fais ton méga plutôt goûter. Qu'est-ce que c'est, madame? Kala obi ke nga lebi comportement ya nga lebi comportement ya kala ya nga mato na kama afuta mbongo wa mona mbongo anga da pata chini nga bwani ni esimba tena nga ngana ba onde esimba tena nda pata ba mbalo ngwana na aza ba loka tena afuta mbongo na biso longo fa afuta mkemke nga mona mbongo na tuna ndo ngani na tuna nga za pata ba to assembly abakota ba assembly ba assembly kata maman. Oui. Maman Nadia, eza koloka auto kindoki. Mais pas de comment nous avons sur la coupe na biso. Non, ça la bongo ba ko dirait biso to ça de même primaire. Ya yo ko na bisa yo. Ya ba tu nyonso. Ariko ko dina vient. Abete na ngaliso wala no. Asali le côté ti ala muki na 12h. So on voit que la maman na ba di sommeil. Nadina pareillement. Eza ni ngo. Hein? Amina tana lembi. Olemini. Amina tana lembi no. Monde na bimaki. Ndena zongi. Ni biso za kindo ke conscience. Amina to yebi. Ça obima na buto yebi to obima ba bimisa na buto yebi te. On est loko ko. Tala. Ba biso ba nous sa ke ndumba. Ela ba ngimba ndumba ba kena kabuli si azwi di ba ko tena. Yo oli mo silika no kwa Amina ta ngamo ko na longoli nyonso ngamo na lali na vi. Tala tika ko mo msuda mo expliquer ça te Aminata. Obina la mukana tongo. Mo mbali ba to sutuka. So ba pesa ko mbongo to ba tika ko zo. Apienga mbongo. Je te jure. Olha me usa kiss makasi Tenana kiss. Tem usa kiss. Amina ta na mwasi na ba sentiment na ngai. Na mo sandumbati. Faut savourer ba sentiment na bando ke kana mi ba ba la ba pongi ba la mka nga ba sange lote. Et normal yo mona ngo.
Tena mina tona fona ki utali sango. Pour moi mo be sala na o moni yo dina be tsama na radio na yo mwa ndema mwenza msanga ndo sike fuka basa nzambe opatsa ngo expliquer bango keza nini pona yo ngane na kebo ata 10 epe sa fonte mona ngo mobile esila na ngote apo c'est sila mais c'est sila tongo. Mais il faut toquer, hein? Toquer. Comme ça? Bon ami déjà. Et vous dites, vous êtes maintenant au bout. Nazar. D'accord. Oui. S'il te plaît. Quoi? Nazar, pour ça, son nom, non, maintenant là? Oui, inspecteur. Non, il faut m'attendre. Je sors. S'il vous plaît. Maman, na lobby, na zobi. Inspecteur. Vous êtes inspecteur d'amour. Oui. Vous savez faire d'amour. Si. Vous avez un problème, vous avez un problème, vous avez un problème privé. D'accord, merci. Attends-moi, dès mon retour, on va en parler. natalelaka yo yesu nayebi okosaka te natalelaka yo yesu nayebi okosaka te ilaka na yo yesu ekokisa makayaya ilaka na yo yesu ekokisa makayaya natalelaka yo yesu nayebi okosaka te talelaka yo yesu Thomas, nabenge okuna malema. Nanga yo na yeti. Usilika nini? Ata mwasi. Webi ke bino bolinga mate. Nabenge ro bana kumbuso do benge tango okula. Bolinga ya musu pe. Iloko ebombolo na kutina ndako ande musu bo mebe ya musu. Bo talivi ya ebandine tina se. Ya bo mebe ya bobolo wana. Bo baka soki bo boyi mutu. Okokisa ina muntu sule toza pembeni na ekoya ya yo sokoza libala na olelo obasi yo ndo okolela ganti ya kabasala wangu déjà aussi le chez les parents chez ton frère ngo finganga ti no expliquer au finga ngo finganga samo c'est tout ça maintenant na bala tala ngana bien ndena za balinga ngate no le lobe nganga chez les parents na mona yo tsema nzaka ya nino ya Saint Valentin na bibalinga ngana nzela soko moninga mwana mwoso yo zobenge bobolo wana pe bobolo te asa mwoso ngana poni pona mwana na ngai mobali asa mwoso mabota ndingo moni e wana ko botela nga bana o lelo ba pesa nga ndoi kaka belo nde na telemi awa
camarade nozotangela soit disant camarade na yo aza mwasi moko eloko te faut batikoka suki po kabelo eza suki na portugais faut batikoka suki basali yo mutu mais na mayele bamoto oza te batikoka suki eza boye nobengo tata mosi opesa bahonneur me olingaka na kitisa yo moni vie aza na monoko aloba te aza monoko na kote mpo na nga na milango na longwa nde onakota na famille na nko alobaka te yo ngoloba nanga tata yo benga tata mwasi natuna yo nani camarade ya fia soko za camarade ya fia ozande kwa fia te na bikeba mwana ntango mosusu elekaka bondeko okambila beli te nalobi soko yolobambila beli te camarade ya fia te na asemeka kotelemela fia kozoma peka epolete kotombola ndaka moyoka asoni te yoka asoni te babela yo babeni wana nzela obala kutu te engambe atata mokimaaana na yo me yo moko no oyokango te nalobi nona basala mibale nakomi na nzoto na yo biso na beti esili nakebeta ndeko nozo soi disa ndeko nozotangela ngo yabotaka te asoya munene na kata ndako ndako kata forme na beti yo bientôt na mela kata mwana mona sia yana bisaki yo te yana kata wana aisangani na kotaka yo te somona nga na yana pongo na kotenga ite opesa ngai te ona mona ko na kote pona yebi yo te mukokuna kena ko na fia na ndako na ina mona yo te sia mona nga na kata nga okotenga no ndeni ngano to ani fomo te yo za suki kabelo okotenga no ndeni kabelo za mwasi toko ebi te na bisio obi ngo te krepi peza yo na do ye kabelo za be loko eza cher na obele te no fina ngona omoni soka tanga na yo keno ka yesa ndeko na kene no fenda kene ko docteur ba yango na ibiso ke yebisa yi il y a bien un gars qui me fait le bêta moko moko oh c'est que tu bêta moko poani il y a bien besoin de bêta moko moko maman non kokate na ye kaka gondisa ya tukuna kokate na katani non ça c'est la prière na solo ta bandoto o ezosimba te na ba maman nge wena négligence wena kokate négligence wena kibeni nge baprière to yantikiri kibeni bibi bilumu bya kulugunu kilumbu kinsuka nge su yambula ba prière kono mboti kuve jadi na pita bebe bata kusakani na tangu za kulu nge musu wenumbi donc kokosala prière wana te ezosimba te na motema na nga na makambo ozosala nzambe alembisanga ekosimba te elimbisanga mama munu mambita nsala kwena ngeyi mambita nsala kiseli mapotiku ala yebi te eza mambo ya nzambe eza yanga te merci mama baka nzila wena si tutala na ngeyi munu bakama mabuta ata tusosa nge obota oketubota mwana ketubota mwana kende kobuta ye ndabuta mwana tukutala nge munu mama eza mambo tembe te na kokokalisi kisili mpaka inge kutuka wenda kwenu mbati kuve yadi bata kusakanina sia nge muta sosa mabuta bata kusingika munzila nzila bata kusingika kaya asia senya mtawe ndio wena wa bakutala wini kujeti munizo munuku ibu sa ndawe na tukutana Mais il y a qui n'a pas mis la terre. Elle n'a pas mis la terre. Non, non, c'est un autre type d'air. Parce qu'il y a la délégation qui Londres. Clément Dangui, Charles Dangui, Baza Awana, Hervé Aurore Majestic. Donc, il faut que tout le monde s'amuser. Elle a fait un bango. Il y a un aïe. Nous avons bilingue. On a un awa. C'est parce que nous avons un bien makasi. Alors, Charles Dangui, il y a comme un king. Ah, la faute. Non, pitié, il faut que ça soit petit comme ça. Oui, bien. Donc là, vraiment, on peut traiter, s'il y a moyen, il faut qu'on traite ça. Non, les collègues sont occupés. On sent qu'on a un client à l'écolo, qu'artiste pendant un client à l'écolo.
style pas dans l'écolo vicolo pendez occupé donc si ça nous sommes en mieux ça ne dérange pas bon chamo makasi c'est moi déjà banda calmer wana biloko mike et l'autre c'est les zoom comme ça tu vas privé na yo biloko moko mike yo comme ça va privé na yo mais bosa yanga mais epi na sala kité na solo la bino abi ba petit na ma bien wana milangi bambo bassin problème ça te na za mbo na yo okomobimisa bapote moko loka pasa bano nzambe asali mikolo mika bongo ata yo fingi ngai ata yo choli ngai elongo na nzambe ya lola